bapesi biso chambre na biso hôpital moko monene hôpital wana c'était vraiment propre parce que boyebi ke tolo misunye silaka ekomaka poso nyonso wana pe eza pe important ntango alalisi nga na mbeto alobi oh nini muscle na yo eza vraiment ya kobeba ayebisi nga mpe mutolo na yo pe eza ya kobeba muscle elembaka ekomaka biso comme ça ndeti yanga mpenza ezalaki su comme ça te ezalaki comme ça ok après tokomi mpe na tolo na expliqué ke nanga tolo nange emonana yango mte esalaka nga vraiment souci ya mikolo na mikolo mpo lale mikolo ata bachaussette kokotisa nga na salle wana c'était malili na salle wana to na koti mutema nazoprie na obelaka Saint-Esprit oh makila nzambe zala na nga na nzoto na molimo mpe na makambo. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. N'appelez-nous bien par la grâce de Dieu. Dans un livre vraiment qui va nous bâtir à Koganga, mais malheureusement, Bazoganga toujours bon comme makele la mukemke na background bo silikate parce que bobi que était en mot bana bazali bana Bazoganga ganga donc voilà. Mais la vidéo elle est là vraiment pour tout sur la ngana bino na lisolo etali opération nanga bisika utosuka kinga na bino tosuka ki wapi tosuka ki keton na commune na Turquie ba pesa kinga rendez-vous na 6h30 au 35 comme ça pardon à 5h35 que to bakoka kozwanga mpona kokende kosalanga opération. Nzamba salaki grâce après kosala vidéo ngana bino wana kosala ke tolali pongi parce que tozaki vraiment fatigué comme on dit que vol les gens qui biso temps le temps que to comme en hôpital to comme en hôtel les gens qui vraiment temps après ba ndika ka baloba ke boya na 5h30 wana ba belle dame na kati peut-être boya peut-être à 6h non na 5h20 comme ça na c'est nous que bazaki déjà na C hôtel hôtel ebengi biso pe ja tolamukaki tobongami tokomi kozela hôtel ebengi babi ke non bato na bino rendez-vous ya hôpital baza na C donc babandeki koya kozwa biso na voiture ya Mercedes comme bomonaki na voiture na bino image na bato bomonaki te babandeki koya kozwa biso koya kozongisa biso donc na 5h hôtel ebengi biso na 5h20 comme ça mpona lobaki baza déjà na C bazozela biso et biso pe déjà tolamukaki tobongamaki tobongisi kelisia après toprier comme d'habitude parce que boyebi ke eza mokolo moko ya monene wana tokomaki le 19 février toye kokende sikoyo bazwi biso wana pe na 5h30 tolongwe na hôtel toke direction hôpital. Tant tokomi na hôpital nga na ebe kaka na peut-être na ba 6h nde bakosala nini bakosala ngo opération mais c'était pas ça parce que rendez-vous tokendaki bazoki nga makila bayebisaki nga ke na lia te na 0h tant tokoma 0h faut pas kolia il faut pas comme là donc ça veut dire que comme na liaki kaka moi ba kebab wana après to liaki sous-souté le couple na pe cassé na la ki na to ba ke kolia souka na liaki na Turquie ezaki vers ba 21h peut-être 21h30 22h après on te na biso kola comme tous aki pe fatigué donc ça veut dire que na liaki te na melaki maité ti na ko lomka na 6h na bongami ba ko zwa biso na 5h pardon na bongami ba ko zwa biso. Après na 5h toye kokende na hôpital kana ebeka ke vers 6h comme si bosala na opération parce que ba bisa kinga ki bosala na opération na tongo ezaki ke fait basala na tongo tango tokomi na hôpital toye koma na hôpital vers parce que zaki ba 15 minutes comme ça 10 à 15 minutes pour place ozaki na hôtel ti na hôpital to toye koma na hôpital ba biso pe bien ba pesi biso chambre na biso hôpital moko monene hôpital wana c'était vraiment propre. Et tant que comme wana tozaki ka biso no côté tokafeka tozaka ngana MC na kelise ne bozwa biso tozaki na batu misusu pe tokutani pe na film ko pe ya mwindu autaki je pense Manchester si je me trompe pas azaki africain pe auté Manchester batu ba auté ba Londres pe bazaki wana dans mutu azoya pe na kosala eloko o alingi ko ya kosala donc après hôpital wana to bezali lokola hôpital ya ezali hôpital privé mais ba docteur baza ebele oh bah ça l'opération et à nzoto donc ils ont des compagnies différentes à 4 hôpitaux parce que c'est hôpital privé mais c'est ce qu'on va clinique ba place ba na batu na bango pour ba ko traiter d'accord ok
Tant que comme moi, na ba docteur bazaki pe belé comme dans le bim tom taza ba oye ba tunae ba ye pour ça l'opération en plein na docteur nanga comme zaki docteur Eunice. Si je me trompe pas, combien de c'est docteur Eunice et à ça qui n'a team nae ba fille ba jeune fille. Parce que c'est bien que on va penser que customer service ba team mon docteur Eunice bazaki vraiment en kéantement bazo en ké donc bazo ça la bien pose à l'aise question nyoso ko tuna bango ba ko répondre bazo vraiment so lovely o ba lobi ke bazo zo mbongo na yo te ke bazo saboter ngote donc mbongo zo pesa bango bon ba o ma pas que ça ebele parce que biso to futi on a livre et na mbongo na bango eza mbongo ebele mais bref tant to komi wana bazaki na biso ba expliquer biso comment ko passer et docteur azaki na bato ko sala comme ba ka sala ka 4 opérations par jour ngai na kasa ngozala mtaliboso mais malheureusement azaki mtaliboso te ba ki ko pesa biso chambre to vanda na chambre to vanda na chambre on ba ki na liakite ba ko tia ba cheka ko tension ba zong singa kutu mai ba zo cheka ka na tata ke docteur pe bisika azali azo sala bato misusu chambre na biso ya hôpital ezaki lokola hôtel ouais ezaki koza na chambre na yo toilette douche quand on est na hôtel toilette douche et oza na mbeto ce qu'on est mbeto ba hôpital wala ba pusaka bato mbeto na ya mukie et oza na kiti ene comme rappel mbeto pona ems alala et kelisa zaki na mbeto te yeah parce que zaki hôpital na hôtel zaki na mbeto mais na hôpital zaki na mbeto te mais zaki ka stratégie na ems to senga ki ba coussin to tchaki ba coussin to tandi duvet alala ki bongo mais em salala ki na kiti tonza ki mo munene ezape oyo komaka mbetu enga na toujours na mbetu nanga muki wana ozala ki ba mbetu hôpital ya mabende wana ya mundenga na zalaki e liboso sozaki na télé wana okokota internet zaki 24h/24 pe likolo nango zaki na YouTube donc ozala vraiment te que oh na lembi nanga non tozaki na biso wana tota na biso ba théâtre na biso tota tuma comme na biso Congo tozaki na biso laisse kwa na kata chambre pe ceux qui bozana poser loko bo sengi bango ba koza ba pesi bino bazaki vraiment customer service mufube. Donc après na comment que kolemba na comme ça MSR ni bakoya ko sala opération bana tozaki abanda 5h bana tozaki tozozela donc docteur zaki na batu misusu abanda ko sala après fallait ngasko tourna nga ekende donc azaki lokola mwana ya suka au docteur asala ki jour wana opération après vers 12h 13h comme ça ba fille au bandé va kotala biso basala na docteur Eunice baye bayo zwa mbongo parce qu'il faut ko futa mbongo avant que ba memayo donc o futi mbongo na yo nde boyo kanaki après wana balongo lio bilamba non nazo masima tant to komi ba pesi biso hôtel to ba pesi biso chambre na biso ya hôpital to koti après to ko kutala sikoyo na docteur parce que ba ke to ba zo tinga makile na kutana na docteur te na mona ki docteur te fa na kutana docteur jour où il a dit. Donc, tu es au hôpital à 5h, après docteur vers 8h, 9h comme ça, tu es comme un docteur. Docteur, tu as tout le monde dans la nini, tu es comme un docteur, sur la question, sur ça, pour ça, et on a un docteur. Au colombo la bilamba na yo, docteur a causé la wana zo ebisa ok, ah, tu as la boy, ah, tu as matisa, ah, tu as kata, ah, tu as longola, docteur va nous expliquer. Donc, comme la tolo, docteur a retourné, tolo non lingi ezala. Comment ngana etsaki na psato na ngizala boye em pas chepe oye commentaire ezala boye ay biso que non docteur akotala sikoyo musudi na yo ya tolo atali na ndenge yo zo sengela tolo na yo akoyebiso oyo ekosala ke e match tolo na yo oyo ekosala ke ekende na tolo na yo donc ebalana parce que boyebi ke tolo misunye silaka ekomaka poso nyonso wana pe ezapé important, ok? Donc voilà, ton docteur a moninga a dessiné ka batna nzoto a bisa ko kata mi panzi oyo to kolongola tanga la lisinga na mbeto lobi oh nini muscle na yo eza vraiment ya kobeba a bisa pe mutolo na yo pe eza ya kobeba parce que nini to roboti et déplacer ko bi ke eloko o esala ka biso mabumo vimba eza ba muscle za ka biso comme ça mais ce que to boti muscle lemba ke comme ka biso comme ça ndeti anga penza ke sou comme ça te zalaki comme ça, ok? Donc bloc surtout nanga ebimi comme ça muscle tikali donc attention dans ça l'exercice muscle nanga ezalaki vraiment ya kobeba nous oyo bango même na Belgique et na Québec kana kilena kiara docteur on a essayé que muscle nanga ezobeba maintenant na boti kelicia et beba qui vraiment d'accord.
Donc c'est vraiment important pour vous parce que attention on a ça l'exercice muscle na ngai et ko zonga nde nazala kité. Donc muscle est important, il faut ça toujours fermer comme ça tout ça fermé et regarder biloko ya kati ya libumu na biso na kati ya libumu. Ils a dit que muscle tikali libumu biloko ya libumu bimi comme ça. Non. Donc faut biloko ya libumu e finana, muscle fini yango comme ça et zo ya liboso te na ite so bozo comprendre na zo yebisa bino. D'accord. Ayebi singa pe que oui akobongisanga muscle na ngai ya libumu parce que muscle na ngai libumu e baby pe ayebi c'est une maladie moko nazaki nango na motolo ayebi ke ba africain bazaka na problème on a ceux qui baboti akobongisanga ngo pesa ngo problème te na wowe te. Après to kompe na tolo na expliquer que na tolo na ngemonana et on te sala kana comment soucier mikolo pour la mikolo ta ba chaussette. OK, singa t'inquiète, vous avez un problème te na kobongisa yo. Question musuboza nango to aki na question te, question to zaki nango to poser zaki vraiment gentil docteur moko zaki na 40 ans. Qui gentil. Donc, à l'objet que ça fait déjà 14 ans depuis que a ça la opération. Donc, il y a un dengue à yebeli nan aboma montute. OK? Aïe, c'est qui biso bongo. One exemple, la vérité, il y a l'objet qui n'a pas d'ayebisi bino. Abino, on te que banda ko ça la 14 ans nae nan aboma montute. Moutinyo surtout, aya kapa nae ACP la parce que ayebi que ça social basi so baboti nzoto échangeaka. Après la docteur a ça nini accueilli à bisinga que na pesa ton na rekoya bakoya ko ça nini bakoya ko zwanga gentil docteur ba tout no soko lingi café o lingi le ko li aponga mona leza kité wana ba tout na siko ems ba ici ems biloko ba eli kelisia biloko donc vraiment gentil. Après quelques temps vous vendez que voilà parce que to ba ke hein nous motika dans la chambre toilette za na kati donc vous avez chambre télévision na kati donc on peut même pas dans couloir pour nous ça na kati au côté na hôtel au na couloir pour que ça dine donc voilà ça qui le quoi bongo wana kati hôtel na za kati chambre na bloc on ça na kati donc le répétons au bimi pe hôtel il faut passer la check out yes donc même hôtel il faut passer la check out parce que dans hôtel beaucoup zone hôtel après 2 jours. Yes, après deuxième jour, nous avons un hôtel, après nous avons encore check-in. Donc ça veut dire que mon colo là qui est au Tokoma qui wana, dimanche au Tokoma qui, tu as mis ça biloko dans ma valise. Donc tu as mis qui encore tout ça encore check-out dans l'hôtel, tu as mis encore ma valise dans biso na 5 heures wana. Après vers 11 heures comme ça, bah y a encore kozwangai, pour ba que salangai scan, ba que ko scanner ngai tolo nanga. Comment va kochanga implant wana na kati parce que nga ba chinga implant na tolo. OK? Donc ba osala scan po ba yeba comment ko déposer na C ya muscle parce que boyebi ke na tolo na biso za kana ba muscle. OK? Na mapeka ici tout ça ba muscle ba ko cha scan ba ko scanner po ba zo ba photo ba mona nde modèle ya tolo na eza parce que mutu na mutu waza na tolo différent ba muscle za différent si je peux dire ça. OK? Donc après voilà ba sala kinga scan ba monique comment ba ko sala nga moi pour zongi singa na chambre de vers ba 11h. Après vers 13h comme ça, ba est-ce qu'on est récupérer mbongo na bango parce que avant que docteur akende azwa yo il faut bango bazwa nini bazwa mbongo which is normal. Il faut au foot mais tawana ngi so ki na hotel to lali to futa ki na note to rappro ba ke to zongi na biso to ke na biso to petit na hôpital to futa ki na note. OK? Bon tout no pe mbongo te ba bika ke no yebo déjà na mbongo na yo do ba j'ai na confiance na yo. Après wana au foti bango mbongo na yo au silani ba bike docteur akoya sikoyo bakoya kozwa po ba kende na bisika ya sold up bisika o ba kosala nini ba kosala yo opération. Après wana ba ina de 14h comme ça ba e kozwanga. Après wana na 14h ba les belles dames to yo mona sko ba infirmière ba e wana po na kozwanga po ba kende na sko na sold up place on ko kutana na docteur a kosala opération je na mona qui est to solo la qui et ton est ko kende on zaki e faire la pesa siko revoir goodbye na famille na ngai donc na ems na kelise mbazala ki wana des personnes ko na zaki ko bange kota ki ko lele yaki wana to pour to vanda ki na biso et tout ambiance wana na ko banga te docteur aye ko banga zala ki te mais c'est comme ce que vraiment qui officiellement qu'il faut siko okende nde wana vraiment qui ko banga et kota ki nga mwa mke pona za mutu ba les belles dames. OK?
Donc na moi sikoyo na tiki mobali na nga na tiki mwana na nga zono mukie na binzambe batela ngai pour kokola sa mama eza pasi bana nga bakola sa mama te prière na ezaki kaka wana ba libelle dame et na bandi kolela sikoyo infirmier wana sotala ngai pe anglais pa yebi te otala nga kaka akoloba na nga nini aye komema nga ti toye kokende na salle d'op toto comme la salle d'op wana batu bamsu bazobima bamsu bazokota nga azaki oyo siko nazokota namoni mpe batu msu bazosani bazobimisa bango nabi nde bisika oyo bazosala bazokatakata biso. Donc c'était ça vraiment baye kokotisa nga na salle wana c'était malili na salle wana to nakoti zaki sala munene zaki ya mukete zaki vraiment cause ata 3 fois salon nanga bien 2 fois demi salon nanga zaki vraiment munene zaki malili bazwinga docteur ayekoya ebisinga sorry parce que la kende na okolia na zaki osala mutu mususu na zaki na nzala na lie na biki na zio na retard mais limbisa sorry na osala nzoto na kitoko okozala décidé ozobanga abiko banga te oye na maboko amuta bien za na confiance nanga comme kolobisanga ochanga anesthésie po ça nini e baringa ok abiko banga te tongo la muko ko sepela na nzoto na yo donc voilà so balanga bonga peka mutema nazo kina obela ka Saint-Esprit oh makila nzambe zala na nga na nzoto da molimo pe la makanisi. Donc voilà l'antique bino ici to continue yango parce que caméra nanga ezo flasher to aussi lisanga na bino lisolo o malembe. Donc eloko l'équipe prière ezate donc on a sepeli livre on a singi nzambe merci na grâce à ça nanga na kendaki bien na zongi bien pe nyonso et l'équipe bien. Donc na betela bino awa bon mona to suka na bino awa parce que caméra zo katana zala abonné aimer peut partager et que ça la bien makasi tina te et comme tina bye.